Salut les miens, certainement vous allez bien, la famille. Je méditais, nous réfléchir sur mon besoin de Rambo Cannabiso, et précisément na niveau politique. Et non, mituna. Kabila appelle ça ba Congolais nini. Quand je dis ba Congolais, et ba Konzi, il y a ba Congolais, y compris ba généraux et autres. Oyo bazo soutenir et malgré bazo travailler na Tshisekedi en même temps. Naomi Tuna appelle ça bango nini pour ba continuer à soutenir et malgré si akenda à pouvoir ici là. Et lelo azolinga rozonga baza pour balingi azonga. Mais bizarrement batongo bazana Félix. Naomi Tuna. Et là on ina sala qui pour gagner mitema na bango o Félix a ko saati. Et mutunyo so mayele ako comprendre que eza elo msute za na mbongo. OK? Sikoyo. C'est vrai. Félix a pesi mino assez d'argent. Tona Félix bo liete tope bozo liate koleka nande bozaki na Kabila. Bandeko. Naomi Tuna. Comment on peut aimer l'argent plus que sa patrie? C'est tellement dangereux que to lalara un jour to la muki. Heureusement Nzambe aza juste. Yem to kela Congo kela Congolais. Sinon te risque za to lali un jour to la muki to kuti mboka za su ya bisote. Parce que bato ba okamba mboka baza prêt à tout pour mbongo. Donc pour mbongo bakoki na bango côté kamboka ngo. Baza déjà prêt basalango parce que lelo oyo nante tozoka basango ba balkanisation. Baza kutu kuna te baza na bango pour bango l'essentiel bazo mbongo. L'île forage a salé ba déclaration grave. Bon ce côté ba papa ba kabol mon homme tient na poche pas zu par na au projet au kobongisa banzela kobongisa mboka etali bango te baza kuna te. Et ezalaka chaque mois do batu moko oyo ba otonda na mbongo te malgré bazo zwa yango ba million ya mikolo nyonso il s'en fout mboka wana ezala bongo bango baza kuna te même mindele bayebi lelo to akizaka mindele et pourtant les blancs savent que nos dirigeants ne sont pas du tout sérieux na ba site na ba benga ngone na ba parlement na bango tango ba doit telema ba me ko bundela ba lobela Congo. Il y a des Congolais oyo ba meka ko luka ko solo ba biso bango écouter. Ba kolom ba kontina bino baza ba aventurier. Bango baza batu o baza numéro 1 o ba bengaka. Pona luka ko coopérer de façon que bazo ba avantage songolo pakala. Mais que omboke bongao etali bango te baza kuna te siko biso to sa netinine. Soki bino mo ba kolomboka. Bona bino pour temboka ngo bongeza la bien siko biso to sa netinene. C'est ça les Congolais. Et ya on a oloba na lina lancer message na ba vrai patriote. Bota la danger auto courir. Soki ba Ibrahim Traoré ya Congo ba lamu kité to ba télémité ba zu ba risque té. Et mboka o bande ko to perdre ngo. Nalo ba vrai patriote. Bato baza prêt à kufa pona ekolo. Pona bolingo mboka. Aluka bola mboka, OK? Tant on a mentionné Ibrahim Traoré zate que non ngana otina ba ki no beta coup d'état. Bino bozala ka boyo. Nazamu parmi bato yo et na linga route ba ja coup d'état te pona yebi. Combien et côte mboka na pétrin. Déjà pas sur toi nango. To kota ce qu'on est esclavagisme. Oyo, il y a délai to éviter so les combien d'années. Ba vrai patriote. Le rôle ba Ibrahim Traoré o ba lobara ba déclarer la patrie ou la mort. Donc azana intérêt te rejoa ba game moko songolo ombongo onini po aebike mabele na ye lelo so akufia ke ibana na ye ba otikala bana ne ba robotama. Donc azana intérêt au bundela mabele wana. N'habitez pas à comprendre.
bandeko to ana toza na bandeli na Congo toza na politicien te na Congo toza na opposant te na Congo to ana baluki mbongo o ba oluka mbongo pona bango pona mabota na bango e ya maona ya passe ezaki batonda mbongo ngo te malgré bazo amasser malgré bazo yiba na modèle nyonso tata lokola Frank Diongo bota eloko tata na sala akenda ti Rwanda okende kozwa kanyaka et aza parmi batoyo bakoloba kini ya Rwanda comme langue nationale parce que baza ba congolais bota à niveau donc lelo boko yoka basango ba balkanisation ce sont des congolais nde baza sima ya balkanisation eza ba Rwandais kate ba tiene ba Rwandais liboso mais ba congolais baza na sima pona nini bazwa mbongo boke na mbongo ngo wapi nana kufa bakunda na ba dollar ba jesi epusani bino kalate obana ko leka moko boke na mbongo wapi obolibo sacrifier mboka mobimba congolais wa conscience ba distraction ko les réseaux sociaux car ndenge to lalaki to lamuki après avoir kokota na ba distraction ya ba Sandra ba voix ezanga tina ba masolo buzo ba ya bana mike ba masolo ezanga tina ba bêtise to la muka goma tombe nande lelo ba Denis ba bani ko distraire biso bolala bolamuki ote balkanisation ngambo gauche ekei droite ekei et parti kuna ekei kindu soki bukavu soki goma so eloni ndelo ba oluka e ya maana ya passe za ba congolais bazana sima makambo bande konanga mutu lokola tata oyo papa na biso oyo kwebeki mpele bato bele balanda yi ba vidéo mo tata plus ou moins 2 mois passé que non il paraîtrait attendez tenga na lobiango bien te azana ba fuite ba source a confirmé te mazo continuer ba recherche par sur nationalité Lumumba oui c'est pour azala Rwandais bota niveau et nana lo babilo Rwandais ngwana bande ko participer ma et pourtant les papas là aza parmi bato bayana ba révélation ya ndenge baluka ko balkaniser mboka depuis des décennies na période de Mobutu tata wana aza parmi bato ba révéler biso ba secret mais to éviter bato ngo so pe ba lesa ba nini so ba pesa ba nini du coup oka mutumba la moko ba vice sautant to ka bolimbisa ngai alobi tata na tuni motuna alobi comment Lumumba bosi boyoka ngona na nini na batete la village ya Lumumba ezalaka nini nana yebi village ya Lumumba ya osa ba recherche papa ko sa ba recherche te ngana zoka ba information depuis na banene obosa na osala vidéo je parle avec les petits-fils de Lumumba tant kana yebisi alobi kenoko lo bana tata na tika omela biloko makasi il était tellement furieux fâché bwana ngo il était après singai ba information sur Emery Patrice Lumumba déjà Emery Patrice ba kombo neza ba kombo mingo mindele banoko bambara bato né na village ya Onalua na territoire de Katakokombe au Sankuru. Son vrai nom c'est Elias Okita Sombo Isu kombo ya Emery Patrice Lumumba yangwana obobenga Emery Patrice Lumumba kombo na ye non na ye full name na ye non o tata na pese na mama na ye Elias Okita Sombo Isu kombo na ye yangwana village na ye bandeko na Katakokombe na Onalua voilà na Sankuru allez vérifier l'information papa yom tozo sa ba recherche sur Lumumba kombo yangwana village yangwana kende ko tuna kuna ba confirmer so eza solo to lokuta j'ai parlé à son petit-fils Makila na je te salue mon ami c'est ça ba congolais ba lingi mboke kabona pona mbongo ya maweza pasi ya kanjinga Denise ngana okamwa yo baluba en dépit ya je sais pas nyonso bakoloba pona bango oui toyebi ke baluba bato mabe baluba bazala boba mais baluba baza ekolo le seul ekolo na Congo baza na solidarité ya makasi nde bazala nango proverbe lo barapenda adagio lo barake le choix est clair entre un ami et un frère ezala apenda ya bango bato mo trop solidaire na ndungu na ye oh masha mumeno menga na okamwa Denise mbongo ngo combien Denise yo beteki tolo a pouvoir na bino baluba osa batapaz na bambongo zo panza mbongo no zwaki yango wapi si oli on a régime ya Félix lelo opona mbongo na bite ba pesi yo combien ko wanga
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekurusu bonanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu Lise kwana yo tokomine balongi métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pase alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko